Tondele kwame batata na bamama toyokisa papa Simon Kimbangu soni te tozoyokisa ye soni mingi meme na bizaleli na biso tozali koyokisa ye soni na comportement na biso tozali kosala oyo azali kopekisa biso biso tozali kosala yango bana papa Simon Kimbangu tozala na mayele toyokisa tata na biso soni te lelo yo considération ezali penza te pourquoi pambate bayebi ki tozana kati na boyokani tozangi boyokani moi ba considérer ezali te moi to tombola tata na biso ezali te pambate tozali koyokana te nyonso ezali passe ba papa balobi na biso biso tokozana na biso balbitre tokoboma ma tokotala bino biso tokono koboma mabisika tokozala kozala na biso mpasi mingi mpo ete boko komona biso place tozali biso tokozala na biso balbitre lelo yo tobebisi tozali komona ndenge makambo ezali kobeba de jour au jour tozali komona yango sanction ekozala bie kozala te sanction kozala likambo na ntango na yango toyika mpiko na mabondeli tozala na bolingo makasi po ete ntango tozala na kati na bolingo tokosimba mibeko ezomi bapesa biso tokosimba yango malamu soki tozala na bolingo mais soki ozala na bolingo te okosimba mibeko te soki olobi okosa okosi na yo soki olobi oboma obomi na yo soki olobi onosala ekobo oke na yo kosala ekobo soki olobi osala kindoki na yo okei kosala pamba te oza na bolingo te moto akozalaka na bolingo akosalaka ndeko na ye mabe te pamba te aza na bolingo koyina na ezali kaka nyonso bazali kopekisa biso biso tozali kosala kaka pamba te ebongi tosala kaka esala nango eloko te nakozwa ntango na nga na kosenga bolimbisi mingi balobaki boye bazwi ntango kosenga bolimbisi te batata na bamama tozali kokende mposo yango se esili semaine esili sanza mpe octobre esili nango batata na bamama mokili ezali kokende na vitesse ya makasi tozonga na ndoto ya papa Mfuma Mbanza le 18 mai ya moni mutuka munene ezalaki na bato ebele metango mutuka ezali kokende ya bato bazali kokita bato bazali kokita na kati na camion wana camion soki edemare mpona kono kokanga yango ezalaka pasi ezali makambo oyo tozali komona oyo ezali koleka kati na biso na kati na lingomba batata na bamama tosala très attention nzambe akomonaka koyokaka likambo moko te yango ekosalamaka na se ya ntango soki tata nzambe apesi nango nzela te babundisi biso depuis 14 ans bazali kobundisa biso ntango nyonso soki nzambe azalaka na biso te nayebi te baloba boye bakosa boye bazongisa boye mais lokola toza na tata nzambe ya parmi biso tozali na ndenge tozali boye yango elingi koloba ete tozali na tata nzambe tozali na nkolo Yesu na papa Simon Kimbangu
yango de biso nde mokumba ne pesel mili nde biso bana papa Simon Mbangu biso bana bandwenga toza na bolingo makasi koina na totika yango ngana yebele liwa kaka na miso nzambe kaka ndenge yango kozalaka tolongola langage wana ezali langage ya bana nzambe te ngai na ye tokoloba na kaka na saliwa ezali langage ya bana na nzambe te yango ntango mosusu tokolobaka ntango nyonso bandeko tozala esika moko mpo ete tosilisa likambo oyo tozali yango Diva Vanza